Allo, allo. Tata mama bandeko napesi bato nyonso mbote oyo bakolanda video ya lelo ngai komona nga Claire Tapala Bibanata. Na video ya lelo faut na cible moto mpona naloba bien nako cible kulu muzika napesi yo mbote. Maintenant ndenge na cible boye nakoki kolobela no makambo na nini naloba. Nayi ko comprendre makambo ebele, c'est-à-dire makambo oyo ezolekana na kati ya Congo na kati ya ba diaspora ezali ke bato bazokanisa ke tozane na tango ya kala. Bato bazokanisa ke tozali na tango ya kala. Oh, tozali su na tango ya kala te. Na tango ya kala ezalaki nini? Na tango ya kala ezalaki ozozela journaliste, il faut ya kopesa o micro mpona yo bana koloba. Or, Air du Verseau epesi moto autonomie oyo Pascal Lissou balobaki attention ba technologie ezoyaka. Pascal Lissou balobi lisusu ke attention bosala confiance na communauté internationale ezalaka te. Moni ndenge tokomi na Air du Verseau na air ya ba internet elingi koloba ke soki oza na eloko na yo koloba olobi, ou bien soki omoni video oyo koki ko analyser ou analyser yango. Maintenant tango na Congo maintenant na koti siko na politique. Tango na Congo basalaki changement constitution. Ezali na bato o batelemelaki makambo yango oyo na kati ya Congo eko bouger. Maintenant tango bato bakomo sala maintenant ba élection bazo sala récupération politique et puis bakamati maintenant mokoko bati. Maintenant siko na résultat awabwe. Résultat ezali nini? Que mokoko aza na prison non? Soki yoko sala eloko ezali okomona ka résultat na la fin. Na la fin résultat ezali ko mokoko aza na kata prison. Maintenant bienvenue Mabile Mono oyo alobi que ye moto ako pousser Jean-Marie Michel Mokoko oyo abengaka ye bleu akena na élection wana. Mais siko ye Jean-Marie Michel Mokoko aza na kata prison. Siko azobima te pona nini? Nazo tuna yo bienvenue Mabile Mono pona nini maintenant Jean-Marie Michel Mokoko azobima te? Omoni à quelque chose malheur est bon. Tango bozo exclure bato o babandela ki likambo o babengi okombi salisa na parfait kolela, soit disons que parce que bino bolinga ki bangote. Parce que bino boye na ba galon na bino boti ba galon na bino a colonel, boti ba galon ya obiso toza ba généraux, biso toza colonel, biso nde mutu tokozwango. Mais bino mutu obandaki makamango te. Ezali okombi salisa na na parfait kolela. Ba mutu abanaki makamango. Maintenant soki vraiment bino olingaki Congo, soki bino soutenir que bango kasi lelo Jean-Marie Michel Mokoko aza na kati ya boloko te. Mais comme boza ba démocrate te, bokoki ko ganga que biso toza ba démocrate, boza ba démocrate te. Yo bienvenue Mabile Mono za démocrate te. Parce que oyebe tango moto alobaka. Tango moto alobaka. Okoki ko mwana soki motema ya moto ezandenge nini. Et tango yo ozo loba bato bazo mona que ozali na kati la haine. Ozala kati énergie à la haine yo
bienvenue mabile mono ozana kati ya énergie ya la haine ezomonisama okolinga kosala problème na yo oyo ozwana sasu ekoma ya bato nyonso tu olingi kosala problème na yo oyo ozwana bangeso ekoma ya bato nyonso tu soki yo ozwa problème na yo na bangeso ezali bato nyonso bakongolais nyonso tu moto azwa problème na bangeso te maintenant soki yo olingi okweyisa bangeso me kenda kokweyisa bango mpona nini yo ozoleka par Jean-Marie Michel Mokoko yo soki obimi na ntango oyo okoma olobela makambo ya Jean-Marie Michel Mokoko na ntango ya anguille sous roche maintenant soki Clarisse Akwala akomi kodécrypte makambo oyo olobi na likolo ya Bob Ebaka apesi argument na ye ale yo okosepela nango te yo okosepela nango te parce que Clarisse Akwala apesi baargument na ye wapi démocratie wapi différence entre yo na Sassou Nguesso différence eza te wapi différence oyo ezali entre yo moto olingi ke yo baconflit na yo ekoma ya bakongolais nyonso baconflit na yo ezali ya yo soki bapesi bato na ere oyo bapesi bato internet ke bato babanda sikoyo koloba soki basali ba TikTok basali YouTube basali ba Skype basali ba Facebook ezali mpona bato baloba ezali te ke yo parce que yo osali video baanalyse video wana te tokoanalyse video wana e na analyse video wana très bien nalobi ke bato oyo ya mokoko basalaki récupération politique likambo yango ezalaki likambo ya okombisa lisa na Guy Brice Parfait Kolela ezalaki makambo na bango e bino bosali récupération politique e moto oyo atiaki babanderole kuna na Pointe Noire ezali yo te ezali nani ezali Ngwari Bertin ezali yo moto atiaki babanderole te omoni donc yo okoki koloba te ke non Clarisse Akwala akoki koanalyse video oyo nga nasali epai ya Bob Ebaka te nakoanalyse yango très bien nakoanalyse yango e naanalyse yango mpe très bien maintenant naanalyse lisusu makambo oyo olobaki kuna epai ya bamasenge otiase nalobi na discours na yo oyo osalaki ke non 2025 Congo ezali libéré depuis kala depuis 2015 oyo Congo ezali libéré mabele ya Congo eninganaki omoni donc mabele ya Congo eninganaki Congo ezali libéré déjà depuis bato basi batelemaki déjà balobaki que biso toboyi mbongo biso tolingi changement ba vidéo ezali et bato pe bazo loba que bo libérer Ntshuru donc yo ko ki suko loba na bato te que to ko libérer bo yo ko libérer ngo siko yonana ba congolais baza déjà libéré moni ba congolais baza déjà libéré c'est-à-dire pona yo bienvenue mabile mono yo kanisi que tout tourne autour ya bangeso na vite ngai komo na nga Clarisse Akwala oyoki bien na lobi ngai kombo na ngai Clarisse Akwala e na lobelaka oyo na lobelaka pana ba oye ba symbole oye ba symbole ngolo banini oyebi te donc oyebi même pas que Congo ezali libéré depuis 2015 oyebi yango te oyebi te que drapeau oyo elingi koloba nini oyebi yango te et oyebi te que Pascal Isuba alobaki que botia elikia na bino na communauté internationale te mais yo olandaka ba yo ozali leki ya bacolon français yo olandaka bacolon français mais nga nalandaka bacolon français te
ngana tunaka plutôt que tuna siko bakolon na yo bakolon français oyo landaka tuna bango que armoirie oyo ezali nini tuna bango ndenge wana maintenant tuna bango lisusu que mais oyo ezali nini tuna bango ndenge wana omoni maintenant yo moko okokamata bavideo oyo osalaka bavideo na yo nyonso ti oyo osalaka maintenant okocompte nombre de fois oyo olobaka basasu kombo bangeso na basasu yo moko okocompte mais soki ozwi bavideo ya Clarisse Akwala alobaka mingi sur baarmoirie ya Congo sur sur drapeau ya Congo et symbole ya Congo ezali nini et République du Congo nene basala yango te mais yo ozolanda République oyo ezalaka te bosali baguerre na kati ya Congo mpona République oyo ya monyato oyo ezalaka te omoni donc bokenda balekole ya AET na bino wana ya monyato donc bokoluka sikoyo nini kokenda kosala baélection ya monyato oyo République du Congo batika kosala ngo te oyoki bienvenue mabilo mono oyoki bien makambo nazoloba que République du Congo nene batika kosala ngo te ko déclarer que République du Congo ezali elingi koloba te que bazosalela yango omoni donc mafia récupération politique oyo bolinga kosala mpona makambo ya bato oyo basi batelemisaki bato oyo babengi okombisa lisa na Parfait Kolela yango tongbati bino na 2025 awa ozali kongbatama yango wana okoma oloba bilobela na baaudio me wana ezali démocratie te démocratie ezali que ezali miso na kati ya miso te soki osali video il faut na analyse yango bien il faut natala que mpona nini bino bokoma kokenda na baélection wana il faut to se poser vraie question mpona nini bino bokoma kokenda na baélection wana parce que boninga kosala récupération politique parce que bato bazalaki wana oyo babengi okombisa lisa na gi Parfait Kolela bolingaki bango te mais maintenant bosuki wapi aza na kati ya prison maintenant kenda kolongola kobimisa ye mais conscience na yo ekomi kosala que otie motangana na prison amoni conscience na yo ekomi kosala que otie motangana na prison vrai mobali akendaka na baélection ye moko atindaka moninga mobali te yango wana bazobenga yo bleu mabile mono bienvenue mabile mono bleu me nga moto akokobenga nga na bleu te omoni yo ozali bleu otie moto angana na prison maintenant soki ozali vrai mobali yo moto ofutaki bambongo ndenge yo moko ozolobaka yo moto ofutaki bambongo mpona ye azala candidat maintenant kenda na prison na place na ye mpeso yo moto ofinanceke kenda na prison na place na ye donc biso na yo toza na kati ya couloir moko te yo bienvenue mabile mono bleu bienvenue mabile mono yo olandaka olulaka bangeso yo olulaka bangeso menga te nga nde nalobaka ke kuna batikala kosala république te donc nakoko lula bango te soki nasi nalobi déjà que kuna République du Congo batikala kosala yango te et puis nalakisaka armoirie oyo est ce que yo oyeba armoirie oyo balakisa yo oyo boza nini oyebi yango te yo olalaka na kombo bangeso olamuki na kombo ya sasu na tongo olobi deni na midi olobi sasu na poko olobi ngeso donc okomaka kotourner na kati ya bongo na yo ka ndenge wana kaka me ngai te nga nalobaka kuna République du Congo batika kosala yango te e yo okotisi moto angana na boloko yo fele
et okosala nini okosala récupération politique babengaka yango botali bien ndenge nini bato angana basi banangolaki bato na kati ya Congo mpona changement ya constitution bino bolingi osala récupération politique botia moto na bino ngoto asuki na prison maintenant kenda kolongola ye omoni sikoyo ke conscience na yo ezosala esu bien te kulu muzika nakanisi nayokani bien parce que eza na bato oyo baya kokosaka bato donc sikoyo tokomi na aire ya vigilance soki moto asali video esengeli toyoka bien azoloba nini bomoni sikoyo kuna na Zena TV ezala ndeko oyo akosala baémission na Zena TV me bakangi ye Audrey Lelo bakangi ye na place ya moto mosusu omoni Audrey Lelo bakangi ye na place ya moto mosusu que il fallait bakanga Sir Makoso comme ya kendaki kuna bakangi ye donc kuna ndeo tolobaka ici on roule on beba République du Congo ne batika osala ngote ba oh tout ba preuve tozolakisa que ba preuve que ndenge nini moto ake bakanga moto pona moto mosusu mais parce que République batika osala ngote omoni donc yo mabile mono bleu mabile mono bienvenue ozali kaka yo na Sassou Nguesso bozaka ndenge moko amoni yo na Sassou Nguesso bozali kaka ndenge moko eza na différence te yoki ha yo na Sassou Nguesso bozali kaka ndenge moko angwana yo ozali na page na yo okomi wana Sassou Nguesso dégage omoni olalaka Sassou Nguesso oliaka kaka Sassou Nguesso toujours kaka Sassou Nguesso na monoko me ngai te ba video nange ezali omoni donc ozali un lâche mpona ngai ozali un lâche kenda maintenant kokota boloko na place ya Jean-Marie Michel Mokoko parce que okoti ye na kati ya yo moto futi ye 25 millions kenda maintenant puisque yo zolobaka yo moto futi ye 25 millions kenda kokota maintenant boloko na place na ye omoni parce que ozali na kati ya perte ya identité oyebi identité na yo te oyebi identité ya Congo te oyebi yango te ozana ba code te angona bozo kotsa bato anga na baboloko omoni ozana code ya Congo te ozala na kati ya perte ya identité donc osuki ndenge ozali wana ozali un bleu